Il faut y avoir la répétition, il faut y avoir ça bien. Parce que siège en attendant siège la IPG. IPG c'est comme un saut de mouton, il y a RTNC au côté l'endroit de Chaoumba. Au côté de en allant Chaoumba, on a Isipa au moins à l'école technique IPG. Donc on aller chaque mardi, na mercredi au travail en coulisses pour nous ça va œuvre. Voilà, dernière citation on va voilà, merci. OK. Mais après ça rabiso moins 8% ou 10% au peut rabiso. Vraiment faut na profiter au FC merci na n'ai pas assister sur la retour. Serge Bemba do baro ba éliminer bon Serge Bemba pas ali. OK. Yannick Peter Mandé Florent mon voilà Jackie Bangala hein Jackie Bangala pas amour. Jackie ayi va filmer. OK. Voilà, merci je pense qu'on a toujours l'ambiance. Donc il y a des roulements qui peuvent au le président Mandayo il y a pas de quoi Serge Polo. Guillaumer général Bengue. Il est pas dans la biso. Toi la Bobo Bilele, toi la Brice Ngonga, toi la Yampaka, voilà. Yampaka, toi la directeur na biso Crispin Nania. Crépin, maître Crépin. Toi la Cro. La Mikili. OK. Et puis on a des côtés d'Ivoca. Avant Voka. On a John Zaya, on a deux options à l'aéroport. On a Willy Goutse, on a visité Sunda. On a moto à Vélan, on a fait sans oublier. On a Simito et Kosale, on a Grosso. On a Waroma, les grands patrons. Le collègue a dit que sur la été, Yves Gimbota, Odo Gimbota a gagné moi. Voilà, Moutasso Chai. Tu as Tony Toussamba, famille Toussamba. Bien voyez famille Toussamba. Tant qu'on a la famille Toussamba, on peut aux Alaki. Aïe. Est-ce que vous avez la bien voilà. Allez, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ah, tu as pas oui Louzana. Donc oui Louzana 55 biso. Tout fan pour la cadre à combattant ça en ça qui m'a ramé du long soit on n'a pas la biso ba disciple voilà, merci à tous qui ont suivi l'émission. Bonjour. Bonjour monsieur Serge. Merci pour vous ravi de vous voir une fois de plus. Ouais mais biso to là pour yo na bande belé voilà. Au bazar na Kinshasa on a au tout na bon même libanda parce que nous ça là quand même on est à vérifier à cette terre mais ba to na singa epsa yo susu il faut beaucoup na bisika pe bazo bongisa bola ça OK mais bisika mususu o eza un problème pour le but tala loga bo l'état salisa biso beta loga bo beaucoup mais c'est salisa biso andiko ba singa epso ngona parce que wana pe ko sauver pour le ba ko tila biso boulevard Louembo ba tima kadam mais biso mo so de bo ga ba salite donc tu lingina biso to yebi biso do yango ba yipsinga le ça peut yo loga oza suivi ba bazo lingona makambo surtout ya Congo ka te ya Tchang donc faut la ça la PG wana peut ça la sili pour timo ke tambola moto ça kota ngo fele voilà parce que eza rôle mo ça la sur la rôle on même na fier on partager na yo on est tellement fatigué tout qui daga siko mais on dit que secteur à secteur ba mai ba ça nga plaisir na surprise ay autant la biso na ba aux options na l'aéroport donc ça c'est makasi avant na kena na bango avant pe na ndenge na ye pe na bango na téléphone pe tous alaki mais mise au point fallait tout sur là quand même parce que bango mo to bien bango ba color orchestre 2 musiciens 3 musiciens batika na photo faut bango ba se fallait péter to bango na be on a expliqué bango semble pour être normal sinon la sengi la diaspora merci la sengi ba bataillon Front Populaire merci baza ba combattant oyo Adotam Moussa Pena, j'ai un combattant bien, ça éveille patriotique très bien parce que grands artistes congolais, Oyo, la poto musique est bien raté au moins pendant 20 ans. Et ben Ndeko wana, na li solo Oyo nga na senga bango to so wana bango.
bandeko wana basala effort badeplaça balandanga ti esika na fandaka na mboka na nafanda wana malégère baya ko babi mboka na malégère na France ya na libanda ya Paris. Bandeko wana osenga bango merci parce que batikela tout espace toyemba ta 3 chansons 4 chansons. Vraiment merci mingi. Je pense que liloba on a peine c'est bon abi Congo to utu abi to komi tozo ke ne pe wapi na bomoko nde to matsamboka na biso parce que so to lobika matanga ya est oui mais matanga pe zo na Kinshasa mo été alors kuna pe na communauté na France kuna bien partout na diaspora matanga pe zali faut di moto za na bomoko uto bane to ko bengana makamu nyoso mabe o ezolanda po Congo eloko elandi yango mabe na suka awa ndenge biso tomoni eyali division ekoti mpona biloko ya bato mosusu bayelaki combat normal bato mosusu bayeli combat na bareglement na bamasolo na baparti politique ale ebomi masolo mingi ya combat tomoni bandeko mosusu na bangola kuna bayakobeta meme masolo mosusu nga nazwi chance ya kosoana boketu premier au moins pendant 35 minutes na téléphone na nzela ya ndeko moko zeze de nivel mpona kopesa bamboto na Bruxelles na solo na Sola est vraiment trop. La Seigneur merci parce qu'il a eu ce message dans la Yogango. Oui, on va musique que sont à Teti, oui. Maintenant, c'est un message dans la Yogango, c'est que tu dois aller à tout, tu as combien de choses qui donc, il faut dire moi, tous en la bon moko. Bisika tout ça bakanda nde sika mungu na zokota facile. Voilà, Seigneur merci, la Seigneur so, merci papa Eso, merci Délé. Et la Sengi diaspora nyonso parce que poto to biga ma France té so to bi France to bi poto mobimba na et fan de to fan na ba bien na téléphone na assistance surtout na ba kulutu na Angel ya Pino Agora na mama Fanny Agora vraiment na bino na bo senga merci té mama Pierrette ya Davoli qui a là bien na Davo vraiment ba damage a bricoler muné na Kinshasa ba ko kamwa ko na ba solo ba damage wana Dika et paille, Pondou et paille, donc le roi va pas de cher. Grand frère Nana Chango, merci Mingi, l'assistance d'Ayo, il y a 100%, et puis Lydia Wetch, Lydia Zamo, la grand frère Nana Wetch, Bino Touna Poto, Vero Kiri, Ser Nabiso, Fabilouz, Gina Mianda, Elena Mbongi, Ser Poto, Genève, Benga. Vous êtes belé pour nous vraiment autour. Nous avons remercié même dans le pour vraiment équiper très bien. On a seti, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on Mengi, tout simplement tout simplement ce qui nous donc on a pas seulement résumé bon jour tout simplement ce qui nous dit toujours peut merci na Nikes Bayaka on peut aussi merci na Cyril Kina Patrick PTP Bilambe Belé Bargo on va Mikeli maître Toura Mboma merci na ningo tigili biso espace wana pona bomoko ngapi na kosoana bandeko nanga awa na kata Congo oyo na yebi ke bakela déjà poto avant na ba groupe mais na kosenga na bango pe lisolo ezala nango kaka simple parce que ndenge na kuteli combat eza ndenge ba congolais ba comprendre combat ezali pa e babetaka bato ya bitumba te combat yali eloko pe ezo contribuer na éveil patriotique ya mboka donc bon moko nde to longa biso parti c'est tous à la mort liloba moko ya facilité moi maloba moko moi facilité ozaloza nani na kata mboka wa moi maloba moko moi facilité parce que baza ba congolais ngala kutela bango baza ba congolais et baza ba komi nyos na zaki na ndeko moko ya biso moko sele dino awa Serge leki na biso quartier na simanda kwa mais yé pas zaki contre que ngana go yele maka musique te mais to solo la yé pas comprendre na bomoko na ndenge to kendaki to sali maka mo yé kuta yolela na maman ya botinga Serge ayebaki ya même maman donc na bomoko nde to kena Congo très loin Congo za mboka moko za na richesse makasi mais to kabwani trop politique et kaboli Congo makasi politique et kaboli Congo makasi pas une musique na balé moyen respirer sous exact alors comment mboka faut bomoko ezala l'homme Sam José Young Pakistan ma bien bien l'image il y a un temps pour toutes choses dans ce monde Sola
so long, yeah, 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 so long,